ça camarade Nangate, tu n'as pas réussi. Tu as grandi dans une parcelle là où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de prostituées. Tu n'es pas de mon niveau ni de ma famille. Ton père était un fou là, un cordonnier. Tu n'es pas de mon niveau, ma chère. Tu n'es pas de mon niveau. Toi, tu mets tout dans la première catégorie. Tu as eu un mariage en quarantaine. Tu mets ça en première catégorie, ma chère. Tu n'es pas de mon niveau. Tu n'es pas de mon niveau. Mes enfants ne sont pas comme tes enfants. Tes enfants ici, ils font qu'elles volent. Moi, mes enfants ont une très bonne éducation. Moi, je te connais pas. Toi, tu faisais les mails dans mon nom. Moi, j'étais au bled. Moi, je t'ai fait nourrir. Parce que Tiozo luko ye banganga na yebi yote natanga komono te ma chérie olika otanga kombo na ngoza ya mukolo se respecter ma chérie oza muta niveau na ngate bando uta kisasa tioza ngana kisasa ye poto ngana yebi yo ngana yebi yo te ma chérie ozo ngaka oyeba kombo na okota na mama nga to swana na mama Kongo abwakela ngambwakela ngana bwakela moi est-ce que ça problème na yo mama Kongo akamara na yo yo na mama Kongo bosolaka ya boni kepe sa position comme ça beta masula bakamano kisasa bobo yeba na kisasa bomela ba masanga ba jino ba lefu ba mai c'est tout olo ba mama Kongo anteke ki mama Kongo za mona poto ayebi yo ngana yebi mama Kongo mama Kongo lata sapatu na ye aya feti na ngai ça veut dire yebi ngana mama Kongo to yiba kombata ya aye na feti na ngai yo za nani olo ba mama ngana amona ko nazala mona commissionnaire tisegeni na kisasa kuna pesi batu misala se bato ba saba yo ebite ba coordonner a bato ka bandako bana bako bon ana poto so mutu bana ba commissionner ba sapi ko zwanda kundeni ya boni maluba mabebo na yebi yote oye poto teka nzoto salama mutu o mema bana na poto ngana za iletre na ya bako ya na mbongo na bango bako sala kinduma pona bana te ba ya na mbongo na bango nzoto mema bana na poto bako ya na mbongo na bango kene ko yiba tanda ko yiba ndeyo yibo kata elela ngana okata elela te ngana okata elela te bebe na kokata elela te bebe ya na ngopingaka azana mwana tala na présidence na kokata elela te na sana bana na poto na ngabambela mimi na leki yo mwana ya cordonnier enfant d'une mauvaise famille wana ya choko wana cha choko ebele ya soda balala kaina bakweni surtout ngana koza moyibi te épargner ngai na lingaka yote osala ka to sa na ngai champ de parole oza muta génération na ngate ni ya na ngai boso mwana mama na ngana tata na ngai boso mwana 1977 wa déjà mukolo na ekotanga kombo na ngate na linga kote tina matina miri ya Raisa yo fingi Raisa combien osoni na batu combien lelo kepa ba manelo bimo kocha lobo kepa kotanga kombo na ngate mutalibo na leko banda lelo tilobi naza responsable ngabana nga batika na kisasa tena mema bana na poto ngamoko bakita na aéroport na yangulu tena na baleka papa nefu na poto baleki ya papa na nga nefu na poto awa na Belgique mama na oloba no ekota mama bota papa na nga kufa na poto bakoko na nga bakufa na poto oyoki c'est que bato yo benga ba coordonner na il faut luka adresse na bango bien ça va yaya ngana koli na kitambo magasin na mona kitambo magasin tuna batutu ba biso chez balokwa ndel pang na biso ça va c'est ma solo wana beta so yebite faut tuna bien tuna penda bien ba yebisa yo o mane lupango ya bolivi lembe e pa na biso kuna ça va yaya koko na nga za mona matonge yo ki mamna yebisa yo tuna bien to kambi lupango na bolivi lembe c'est le message wana obeta il faut lukela ngo ba adresse comment na nga madame Ntiani yange maji ok comment na nga kombo identité na nga oh botela nda kwa kupela nda kwa kolela mama ah nana zo kitabatu nana o kitabata ba comment ça sanga ba je nana o kitabatu nani okitela nga batu na kata live siko ba comment ça sanga ba je oh bebe nda kutata na ya kolela nda kwa bota manda kwa kolela na matonge pembe afas na badina nzau nda kwa kufela yaya ngai papa na kufa na 40 ans papa na kufa na 40 ans d'âge akufa na 40 ans d'âge mwana ya joli mokoto papa na kufa na 40 ans d'âge atika banda bana ne nyonso na poto ngam na tika na punition na kisasa ma chère
Je suis désolé. Papa n'a pas pu faire 40 ans. Ça fait 32 ans à ma belle. Naya poto na mbongo ya muteki. Naya poto na mbongo ya muteki. Kino mozaka na aza joueur. Tala mwana mwasi alingi tala na aza menopause. Règle elingi ekatana. Règle elingi ekatana yo bébé. Botana mwana na libalo kei. Mariage so kei pe ina ne pomota. Mariage so kei mariage so kei ta pe ina ne. Tozo c'est la bébé. Tozo c'est la bébé. Tozako c'est la bébé. Tozako nandimi. Nandimi nyonso me yo bokobani na menopause. Obali na menopause. Yo zana eloko ni amalongo kofinga. Kota na libala. Mwana ya nganga oyo papa na bino. Okota balumute. Okota majipo. Okota marobu. Nandimi na mwana nganga na nkolo. Na mwana nganga tatano wa baby si batu. Moi jalousie mais papa na yo commissionnaire fula amela masanga subi ya jolie ba sa mema masanga subi na kabela tata na mo mela jene yo kabela tata na mo ko ni na nini Aïssa, bonsoir. Papa ya mwana ya suba la bilamba. Papa na ba kotosia salite. Papa na ba mema ageneti ya subi. Mwana cordonnier. Mwana ya sula. On préfère que ça mwana nganga. Tanga tia site na kishi. Magali tout ça mama yo. Okola na mama yo ya batembele pango papa na kapopo bana lo pango sorcellerie et répétation na ni. Okola na mala balo senga na mama delo na kwa na nzela ngana kola na bandal lo pango ya za na portail ngana kola na lo pango za na portail na solerie na tanga na lycée prince de Liège yo tanga na sasa na bino banani tanga wa banana ko tanga wa otanga okoti imbécile na tanga za problème ite manike kotanga za problème ite kabila zaka mo continue Kongo tanga zoba ya moto kabila tanga il est tanga poto tanga na chata tanga na Kongo eso bon il est train des ayo omoni yo il est so za imo sama yelo ngota drogi na mnokote il est train de makasi mukoni okanga poto kwa ya mwana kanga poto ya makongo oza chance wana mukoni banda ni asoko vanike okene kota na lobe ya ngokanga na miko mutaka na miko na mama na ye côté ya première dame le chikie abota bana ba ile mama sansa bana devoir yo tata no devoir otansa bana no devoir aboti na menopause na ndimi na mela drogue me bana ba tangi classe yo oye na poto osika bana katelela olakisa bana katelela batata bana bazawa wapi batata na bana na yo batata na bana na yo na batata na bana na wakongo na mama batata ya bana na yo bazawa wapi batata ya bana na yo bazawa wapi batata ya bana yo manike bana bazanga batata na ye achaka misapi na kati ya mai afongoli mai lesbienne mutamisapi atata ko bana bazanga batata bana bazanga batata mwase ya mota bana bazanga batata atata ya azanga forme lisoko na mukongo alo kwa batata bana bazanga batata bana milili batata pelela bana no batata mbongo asisi mindele basisi manike bana no milili bana ya banana botama nana mona kamia te batimana na poto kisekedi te ba meme na poto bato pasi yo za mona mutambongo tata na nganga bebisi milimo batu na Kongo ateki ba trompe ya batu na bandal mwana ya nganga mwana ya ile ayana comme alata comme ba mirai ba ye poto wa miyibi ba ko teka drogue ba to kanga yana ko ya tata ya bato nata na njoto ya ko mukanda drogue aso ya poto ya mukanda ya muta eza normal ba pesa ina punition ya yana ya mwasa chokota boloko ti mirai likola drogue ko te lo bana ngai ya ko kilo lo bana ngai yana yo mirai ya chokota boloko terrain mususu pona nini ozangelo kwa kusinga mwana shoko mwana sula ya mani kota boloko siko ya bimi moyibi ya drogue azo yiba mbongo na babanka yiba singa ngai na bana na ngayo
Manike yaya na yo mirai ochobima na Finga bana na ngai. Ozanga ko finga bana na ngai. Bana go simba bana go simba bana no te. Bana na Mama ya bana no te na go simba yobuna Mama ya bana miyibi. Na kiti pastor zangelo ko finga ngai. Donc na kiti pastor zangelo ko finga ngai. Zangelo ko finga ngai. Ko bima boloko Mireille. Ateka ka dogi na ba identité bato yiba na Belgique o kimi na yeba ite faina banonde nango. Ah bon? Yango nde saka pilipili Yaya na omo yibi munene na Bruxelles yo finga ka batu miyibi. Ngabanu ngaba yiba kate. Yaya na yo Mireille muyibi munene na ochokota boloko na Bruxelles Raisa. Yaya ya Manike afana na Bruxelles bo tu na Manike ye poto. Pona nini ba yaya na yeba chena ndakute. Ah bon? Bo tu ne la biso Manike saka na Belgique ke ko na le pata ta kosine. Manike nini ba yana ba chao na ndakute Manike. Merci. Bayaya na ngai babandaka na Belgique nga na pandaka na Paris na salaka na Paris na salaka d'émission na Paris na Belgique kato ya maté bana miyidi bana bilongo bana Dracula ozangelo ba bisinga ngai koma na ngai te koma na Manike Raisa tuna ye afinga mibali na ngai ayana matata na bana na ye matata na bana na ye bakengo na bomba nyani Manike pinga na ngai pinga Manike ayiba ka identité bato nako yiba mikanda bato kona nini na tuni yoti yo yeko finga batu na poto miyibi bongo yaya na yo mwana tata na yo Mireille na Bruxelles moyibi munene alambaka te mobala ko trompa ka etongo midi poko ayibi ko lamba te ayika mamiko nani okanga miko singa Manike Raisa petit ko okanga miko singa on est fatigué de singa Manike ko kota na midi te singa Manike singa Manike singa na yoka singa na yoka nan bimisa matière nanga bimisa matière nanga bimisa matière ya Manike Manike yo mwana ya sula na matière ko bimisa singa matière ya Manike singa Manike ko kapantole kana na lobele singa Manike ko mela ka drogue siko na nini na bana toko na kuta na yo okota na mamna nga pona nini na nini to Manike yo na Manike yo za mukolo na nga na nini na mukolo na panza na hata mbali no wati na mino poto la teko motate yo finga na Manike yaya na yo za mukolo yaya na yiba yaya te Manike yaya te apana yo sula finga papa na finga papa na finga na yo yaya te Bruxelles kota boloko bibi yaya ndenge nini yo ko tekana yana na ndenge na zo yiba identité ya batu t'as pas de contenu ma chère au moins ma Raisa on dit que la femme matière na yake Manike na matière na ngati ana yo Mireille omoni kala zaka na matière na ngai Manike na ngati atina ngata to to asala tana drogue siko drogue ona tika drogue ona tika ko mela ona koma na bassin ko la mutasali video na kama pesa 85 kilos kasi soko temisi ngai na yo na sai atali bele tina loketo ana libele tina loketo ozana libele na nalaka na ndaku na ngamoko na futaka 500 € par mois na salaka na internet Raisa ya menopause c'est la oui ya Manike lobi ba yaya zana vina ye yo singa Manike mwana yaya wana salaka na présidence na Congo Akosi, yana kama anataka na présidence Raisa. Aka conseil particulier à Pachi. Moi si ana gotinga moi anataka na présidence. Manike. Yana yo ndenge nini Singa merci pour le cadeau. Singa ngai. Chérie merci pour le cadeau. Singa ngai. Milo kola na mati Raisa akola na mati na ndako na lupango ezanga portail. Apana bango za tutameli masanga lango. Papa na ye joli mokoto ça soit langue subi na bilamba papa na ye senga mbongo ya bien papa na ye voilà ye akola akota balina nzau pemela molokai
Manike. Akola wana. Magali mloma. Mama shekolonga te. Ayana mukada ya mwana ya mwana mama shekolonga akufa. Ndebo mwana kae wana. Ayana mukada ya mutakufa. Oba zaki na ressemblance seri wana ressemblance zo simba. Na ayana mukada ya mutakufa. Ndebo mwana kae akamona ya mama shekolonga te mama na ye azaki makangu ya mama shekolonga. Ayana même pas. Nasala ba vérité. Ata mwana ya mama shekolonga te mama shekolonga mwana ata papa ya banda. Ana ya mama shekolonga bazali. Ata mwana ya mama shekolonga mwana batu ba vérité. Ata mwana ya mama shekolonga te ayana na identité na yete. Manike de John. Oui. Na lobi boy mama. Yona na pesa ki okomba no zolo bawana parce que magana za ata mwana ya mama shekolonga bana ya mama shekolonga na tanga na bango na la puiser. Ngana zali lo mama ata mwana ya mama shekolonga te alata kombo ya mama kombo ya papa na joli mokoto. Papa na zaka pardonner commissionnaire à bandaki na mwana kaye wana. Papa na zaka pende ka neti ye. Omoni panda na wana ya papa na ye. Zaka pende makati neti yo Raisa. Zaka commissionnaire ya bandaku. Zaka sula. Mama tombe. Voilà papa na zaka pende ka neti ye. OK, Manike, soko yeba kangate yoko yeba ngalelo. Jekolonga azali bana oyo bakoko na biso bazwaka bango na baptême ngana za vrai lo mama koko nanga komo na Daniel lo mama et pa bakoko nanga ezali na ngiringiri na bakanja lupango na biso ezalaki sika oyo yokaka belle sœur na yo alobaka komo nani o mususu wana munene komo nani mutafali komo nani o bana ba obenga nga sekisa tabandeko na bakombo Manike ngana za Magali lo mama vrai ya lokuta te Jekolonga azali bandeko ya famille ya bakadi comme na baoni ba Blandini lo mama ozoyoka ngana zali pena osala kalisumu moko so jamais vu ngana zali koko nazali lo mama vrai bateli nkoi ozoyoka basa batibati basi mama na bango tata mwasi na ngai nazalo mama ya lokuta te oza fani na ngamani ko sala kalisumu papa na ngai mutabota ye Daniel mama papa kulutu ya papa na nga lupangu na bango ezalaki na barumbu koko na ngai ya mobali ozoyoka Manike ngana za nina lokuta to Magali yaka yiba mukona mutabeto lisola kosio ngana uta na mukanda na ngana Kisasa lelo na kotanga bakomba batute me batutu ya Bruxelles baebisi oke Magali obeto lisola solo ngana buaka te nana baleka papa na nga nefu na poto Manike bazalaka awa nazala baleka papa na nga nefu bazaka na poto awa nazama Magali lo mama lukuta te nazali koko ya liboso na kati ya famille ya papa na ngai bantia ça va bakoko na nga bafana na ngiringiri na bakanja wane para biso koko na biso azala mona bimso baseke msezate na barumbu wana esika ya mwana basemeki na yo okanga mikote nyonso azo beza lokuta Raisa papa na yazaka ka pembe neti ye azaka nzoto mikila joli mokoto boya joli mokoto azaka commissionnaire azaka commissionnaire toto solo la tenga na yo na ko pesa TV yo pesa TV na ngai to solo la te na solo te na solo la te yo zamo na 2025 nga zamo na 1968 yo za bebe ngana to consola te to zamba tambula mote ngotko kwa na mkono na hivi ya tatana yo tatana yo ya commissionnaire tatana yo ya kula tatana yo bana ko sumba la bilamba soka subi soka wana temba masala Raisa yo kante bo papa na ya bana ko yemba masanga lisumu te Maria te moi wala langwe ya Joseph te moi bakenda ki na peti na beti yesu papa na ye bana koyemba nzembo wana papa na ye ya joli mokota bana koyemba masanga lisumu te o Maria te moi Joseph te wala boti Jonathan na allo madame papa la zoyo kalo wala ngai na boti Jonathan na 14 batininga na matonge po bakele na matana tata papa na biso oza comprendre na boti Jonathan na mwana mutie na 14 ans batininga ba kyosanga wale plus kana kenga koyeba tata na bango alobi Raisa matanga lisumu te Maria te moi Joseph te moi na mwana na bango yetu bakendaki na teteleme matanga oli binanza ute
dinanza ute. Yo yebi dinanza ute. Yo yebi dinanza ute. Atuni yo yebi dinanza ute. Yo yebi dinanza yo yebi babona te. Bona nini yo soka makama mirena na yiba kabilo kabato yo koloba kango. Pourquoi yo kanga mikana nga? Pourquoi yo kanga mananga nga na yebi na nga yote yo mambolo banga na yebi na nga ngote. Oza fan nanga nga na yebi na nga yote manike. Ozo beta masolo zanga na 14 yo lolo sana agini. Mais nga na yebi mona moso te Raisa. Ngana lo bibo ya mama. Azoloba mambona oloba o mwana azoloba papa na saza eko sumba batu bazali o bayebi nga papa na saza sumba na bilama na zo yeba likambo te. Soka zaka na mobali nini soki pe mobali nga zaka makangu na ye awo lokwa bato bazaka na mibali basili bakomi kosilika nazo yeba te Raisa ngana yana identité na ngana utana okisasa na kota poto ngai magedo mama sko bande ya zaka na kisasa yeba ngata eko reconnaître lunga katanga komna benda kanga komna poto. C'est ça le bonheur. Moi molinga zo tuna de Johnny makabozo lo bozo ngo wapo yebeli ngo wapo. Nelo bandenga ni yaya na zolo bana Raisa pa yebi yeta yebi pengate akanga na likambo yo mama tonga. Siko ngana sala nini nakufa. Oh Peter abando na bakomo silika nzame nanga. Basilika la bango te. Akiti ye lobi papa yo zela ye baba matika de Johnny asengi de mani po oyebi makambo yo na comprendre te na ebité Raisa bino ifo bo éviter babilo musu na vie babilo mobali na ye na lo bakamke omali ye babana ko na pasa madinanza yo amane ko para bazanga papa na eshodi mokota papa commissionnaire abandako ngai amane ko para pasa da u lati mwana na tata na badanza ko komaya ngana ya ka wale vous comprendre otuna papa mbeza azokosa masanga lisumute mwana jodi bokoto papa Manike yo zangi batakos manike yo lelo tangi ko na otindela yo masanga lisumute na koyembela makoko Raisa yo pondi Raisa somo mutakitisi ni ngo sele mutala pete mi lo aso te abetanga libloka somo te ya nazo magambo olo bande na oyeba te nalobi Magali nalobi ngata una fungoli live awa na osa live awa na fingi yote na mabebe ozo comprendre ano wale na kombra lobi te lo mote ngana fungoli live na osa na live ya yo muto matina live ya matina live nazo kitana nazo meme wale nazo yeba mwana moso te makamba yaka kolukela nga papa la biso asumbaka na yebite oy komi deuxième fois mena sala kate Raisa bandi discussion alobaki to alibosa lobi ke papa na biso azaka fikina discussion lo mama nzambe na ngai na yeba te discussion na Raisa omoni eloko yo pa manika matake pa na yo soki mutasali biloko boye na papa na yo manika mataka pa na ngai alobaka kombo na yo te alobaka pe koma mutu te asalaka banalise soko ozosala analyse mutamati aparticipe omoni eloko eleki awa mukolo ngana omacha mutu oyo oyokana anete na mire na nga ayoloba mama papa no nokitye te kanga dacho kobosana te mama nga papa na ngai asala eloko te ngai nasali teke wi manike pa aloba makambo oyo ezalaki makambo bapara te bino mibale nde mutu bozoloba na makambo bafamille nga papa na ngai asala eloko te nga papa na ngai asala eloko te makambo ngo ya famille nazo kitana papa na ngai bemission ya makambo alokutage me ngai naloba na oyo eloko te yango nalobi yango nga nasali nini oyo Magali azoloba nazokita na mwana mama tuna ngane mekola liboso amati abandika kuluba batu babio basobenga ngoma kakita loba ya loba na ngana za jegolonga tena yaka sona mukanda mutakufa ngana yana identité na ngabe nazo yeba pe manike tena wala sikoyo ya lobela ngo wapi parce que nga première fois ndebo kuta na yona na deuxième fois loba liboso loba papa ngai pana yote epana yote manike azana yana ya mwasa fana na Belgique yawo yana wana gramo iba ba identité ba utuko kanga yawo bakangena ba identité plus de 500 identité pona ni manika obeta maswa yana te yoso mwana ba parana e ba déclarer mwana nyo biso to yaka na poto to sana bana ba déclarer biso to bana ba ye basu bana maman ba pesi wa mukanda besa biso to yaka bongo tanto yape boye ba pesa biso de mikanda
bato beka malegu po famille beza bongo ko yeza na papa na banga saka mwana poto akola ka wabota matanga yeba pesa mukalote magali papa na biso sumbaka na yebite so eza liboma mais na yebite ba moni so mutu bozo fingama so bozo fingana na réseaux sociaux Raisa na mati awa na lobi na ok Raisa na mati pa na yo na ndingi na ngamutalo ba makamu na ngate olobaki yango parce que ya lobeke na papa na ngabwe alobi papa na ngaza cordonnier ko na ona tuni question sko ye azo changer bana nga basaba miyibi nga bana nga batalo toko no bayiba te siko biloko wana to azolo bango na kanda to azolo ba pose pesa bat ba mona siliki mama ko la ki live nanga na lobaki yango bien live nanga ezaki ya koswana te live nanga na tindelaki kutuvaka tamani ki na tindeke demandi te ndenga yo mataki ndenga mais atanga bande kombo na ngai te Raisa batu so ba mata atanga kombo na ngate lokola lelo le kombo na te mutu no so ayebi na okotele te loko moko te nzambe nanga lelo omona kaka nde nakunda tata na nga na mboka oyo atangaka kombo na yo te alobaka mpe makambo na yo te bato nyonso baza na bakomatere baloba dejo natanga kombo oyebike alobi bwe na ye na bamukanda na makambo kuta oloba na yebi te seke nga na lamuki nani madame papa ale mpo na sini ya respect na obengo madame mpo deja okoma madame na ndenge eza wana yo oyebi yango ntango toswanaka ne ya lokuta ne ya sololobana Raisa mutako sona takosela ba ai ngai na sambo na ba famille nzambe ba famille ba wala tu boto zo sona allo yaya allo Raisa na baba Raisa zela na chami mani kitana nu yaya na wani Raisa kali yenga na mwana nganga zela nzambe ai nzambe nanga yaya na ngai azali mwana ya ata na vie na ye akamuna ye afinga nga manite afika komba ya na ngai na nga te une femme noble ye pasala boloko na poto bana ne pe basala baboloko bana ne basala baboloko moyibi mama na okufa mama na nga moko manike yeba ke mutabata malekio manike yo lobanga na poto mama nalobi famille na yo siko balinga batuka nga pona ni ponga na sali nini zela yaya zela mwana mama bozela pardon Raisa ngai tongo soki yo matina mir na nga tonga na matina mir omoni ke mani ozolanda yo moko ndenge manike azoluka ka neta swana nanga olongo bisa manike te la petisi non azoba ngana kiti na loba muke na kiti ngana na problème ke zela manike oh putain ngana samba manike omoni yo kande ngoloba mamna nga premier jour ya mutabata maleke loba na mboko ngana bota bana te omoni ngo tuta tolo kosana bana yana yo ya kanga date oyebi tango yo yaka na buselo bengi yana nga moko na busela wo yana nga biso ke ndeba zo kitisa manike wana me famille ba nga basa nini ke wi batakenga na comprendre no Raisa eza ke so otakeote même so yo matina kamna nga o na mi na ngeli kamweleki manika finginga des fois na tika na mona manike na kisasa te na yebi ete manika za na kisasa asala Soni makasi na ncha ko mkono otola babola ngona mwana nganga na mwana tula okola na matongelo pango za mapapai na kosi tena bebi ba solo omonje indi bakamone na oba antu na makamara yebi ngonde nini mama tu pamba na famille ozui na acha ba joueur ba ba pesa wat na poto mwana matongelo oyebi ba dinanza undeni oyebi ba bola nini oyebi kofine ngeni bakopina tefita wana kota repetition ndoki yo na yebi yo bien oyebi yo bien na yebi yo tina lopanga bamungo lopango balamba banzunga bato ebele na yebi yo tina bien na bazali komona mwa muke apona lopanga kalite lopango
Tina makolo za salito za poussière ya na mo yibi munene mirai na kata Bruxelles azo yiba tongo midi poko ke ba bolo ko lobela makabo ya na yo azo lenga bimala lokola lokoti kabia lokola lokoti malacha $1,000 aole na mwana nganga wana chaki pali na nganga chaki pali na kisi na chaki pali na mimi na poto na ta mwana ya nganga na sepeli mama na ba chance na voisin na bandage suki mwana sula atangani simutero Maria témoin Joseph témoin na mwana na bango Yesu Yesu akola kima ibino matangani simutero Ngala za mwana José lo mama maniko kosi. Yebisa mutapeso message na po finganga. Okoso za na se dringi. Manike ocho melewaka wana sa kuiti. Osepela nanga makati wana besoin fo sona nanga mutapusier. Boye poto boluka mikanda ba bledar oyo. Boluka mikanda. Mama mukolo lokola yo misisa makolo loka mutamema mjete na mboka mwana nganga o yona yano munene mirai moyibi munene yibaka ba mikanda ya batu aocho kota boloko yo kolobela mambo yane to mama mnanga ba mama bayanga na poto ba bunda makele po baluka bana baona poto ma papa na bino coordonner bongo coordonner za mutute okosi makasi yaya ozanga ke loko potala ke fi wana lataka Gucci na Versace fi ya salite lo même yana yo nga zawana na yona yana ona lekibino na bilamba bata salite Yano alama na mwamba nju mwoka bikoki beloka mutako tukisa mbala. Bato ba versa sa ngwanju. Waka komplekse na nga makasi Nga kutu mwana coordonné mena lekio. Ilete na ya poto na meiba tuna poto. Ya oza nifo na ngate. Allo? Oza nifo na ngate makasi kubuka puse mutadiamba. Azaba soka foni foni okili kama. Ay mama konga bwake. Bongo so mama konga bwake linga mbwake la. Etali yo na nini? Ngamo opera ebi ko swana mama kongo soka finga na ko finga yepa ko finga ngato ko finga na etali bino na ni o mutabali ezaka magalilo mama ko bana ngonde suibino na pekisi bino bokena osama mo salite na memne mibali na bino boye bino mama yo etula oyo mobana boya yo etula mwana na bango Yesu mwana nganga dogezo yo mutadiamba zolo mini kamilinga Maria Use mama mkolo komena azini bala na menokoze matangali sumuteo wana yazoni mokoto awanga na papa na ye apina papa na ye apena mukanda mutakufa matangali sumuteo matangali sumuteo mwana ya sula matangali sumuteo mwana ya manike manike bouta kisasa boya na chata Paris manike bouta kisasa boya na chata Paris boya na validité ndeni na yebi ke ngala za ngala za salite ndeni no ya on champion boya na ba champion baya poto na chata manike mama Kongo à la télé de filles mama Kongo à lobby ja bobala kite na saki de filles obala kite na saki tout la saki de filles et comme dit to ka femme seule avec Wisi la femme seule avec Wisi biso ba femme seule avec Wisi biso ba nadia ba femme seule avec Wisi okondima ndisi yo donc comment na papa na yo comment na papa na yo na chambre manike ke patata mo sa fongoli mai achema mai na set problème za tata biso moko tata mo sa ikuto na tena na kwa camarade donc ne tata mo si na tata ikuto na kwa camarade donc ndio tata mo si na biso tata mo si na ngamo ko leka papa na biso ya suka leka papa na biso ya suka leka papa na biso ya suka mwana mama ya papa na biso na kitana na tata mo si na biso moko na tata ke lo camarade Santi rezini tata mwati na ngai ndoi na ngai tundaya ndoi na ngai ndaya wani tata mwati na ngai moko manike cha photo ya kaka papa na mema ko na poto total cha photo o papa mema bino na poto cha photo même na mingi na total cha photo papa bino mema bino na poto kala lokuta moyibi mwasa batu ogezo batake misapi nyama
abota bana na ba bata mibali ba yeba na te ba bore sanga kombo soki fallait ça ina mokili tali nga ya potote tala mbebu munene kwa musuna sama kola mona mwasi nyama soko la mwina tongo tanga ka kombo na ngoye poto moninga na za camarade no potanga kombo nga ba pekisi obala oza fani na ngai loko mama na bino cha choko makasi bwe mama moko choko ebeleza na ocha mama bino lona minati na ocha wana na internet nyama mwana nganga yango mama na bino akosela papa wana ya nganga zemi nyama mbala suka na kombo na ngai papa na bino zaka ko sumba tala mutaliboma meli dog kata mukolo bonga bano sumba zangi na maladi kanga ifototi mbala suka osala yana moyibi munene mosi munene bongo musala yebita yiba kaba mikanda batu mikande tondi yo yako benga ngo yako mbala suka ifoku tikanga pardon tikanga ifoku alo ifoku ya moto nyama musala noko yako tanga komo na ngapamba pamo kase mama konga lobi yo mama konga yebio boye poto ba blede boluka mikanda na bino boluka ba vi boko fana na ba chambre loka ba bikoki malobe bele bana bangango batata ba yiba bino ba chance ba musicien ba sisi bino chance mbala suka manike mwana nganga o nyama mama na yazo zemi ya camarade ya tata na bangalo bio tata wana zeba ko teka lupang yo lo bana ba kongole ko ya poto kala kena na komini kuna ba peso mikanda taba nyama kosho imbécile nyama tata na bangwa sumbaka tata na bangwa sala mais azo mikolo nyonso soki na vandi fa ya otela nga makelele oza fani na nga kwa wali boma na mutu na yo imbécile alinga yeba makamu nyonso ya poto ba bleda bazalaka bongo batia bango ka nyama mbala suka ifoku ata na vandi akotanga bakombo ya batu na yebite o aza balomama to nazala lomama nazala lomona me yo mwenga aza batar lokola bino ngala za mwana na kola na tata na kata ndaku ngala lokola bino te oye poto loko esate bozo telenga na bozangi man yo bino to banokanga bino na baluketu mbila manokata ya soma kam to banokanga bino na luketu na moni obozo finga ngana kanga na luketu nyama eloko ayepa ya na bango poso elamba za elamba kolata te aoki na kosenge pa ba ser mususu na il faut qu'il fasse kokate fona sili c'est le pas ayele lo asisa makambo zo loba eloko atiki mwana na mosi kuna ba ko lale ofele na kisasa mbala suka emanike mosi ya drogue so kama kunja makasa tena mutu nyama via ko senga ba ko lesa bana biloko zanga tina oye ozo luka ataka na mukana mutayiba ki yonga na baleka papa 10 na poto ngana ko yiba mikanda bat banana ya poto ta moloko mona yibite yana mire yo to bima na boloko mo yibi ako yiba ba identité batu wana ko lobela ngote ndeka tata na yo utuko boma mwasi na yo likola kiso ko lobela ngote nyama ba sans papier oyo ba utiki sasa vina bango mobima ba yiba bango makolo imbécile soki fallait zaka na mokilité balinga ya poto te mwana mutambongo oli ya mbwana musaka ba tout en voiture mbala suka oh c'est quoi ça comme délire oh ba mabale ko kufa ya mama na ona chaka ngola ne longde ko kufa ba cochon nyama mwana ya nganga fala vanda lukanzamba akana ba via batu alobela makambo sinji na lobela mambo sinte pone ngoko matisa mama makongo nana ngako finga ngana ko fungula munoko nete so finga comme nena oya botanga comme nena azoko ko loba te posa na ba belle c'est pas mobile nga Rwandais mobile nga Rwandais on ko répondre bino te nyama cochon ba jaloux ba mal placé nyama vina bango mobimba bakoka ba bonera baninga to so ba moni baninga ba bongi mitema lukunya yo mani ke bano botame sina tanga komona bo utiki sasa botanga komona ngalo kwa likamusu mena yebi binote nyama yo moni nga yana ala taka ba versa sa ngwanzu wana ngana lo kwa mbesi mwana mwasi soka kelili ndemia ya kana zemi wapi ya yo zemi wapi ya yo zemi mwasi soka kelili ndemia ya kana zemi wapi ya yo zemi mwasi soka kelili ndemia ya kana zemi wapi ya yo zemi wapi ya yo zemi mwasi soki akeli ndemia ya kana zemi wapi ya yo zemi wapi ya yo zemi yo zemi na oka TikTok zemi na yo TikTok la kisa photo tata na bino mema zemi na ye TikTok zemi na ye TikTok kelin de miel na ye na TikTok avise mita ye na TikTok zemi na ye TikTok zemi na ye TikTok zemi na ye TikTok zemi na ye TikTok mora ko zemi na TikTok zemi na ye TikTok kelin de miel na ye na TikTok
Moi tu sois qu'un digne de miel à la zemi. Né à yena TikTok. Zemi na yo TikTok. Zemi na yo TikTok. Zemi na yo TikTok. Akeli de miel à zemi te. Zemi na yo TikTok. Zemi na yo TikTok. Atika Magali te yo fongola ki yo comme c'est camarade il est pas TikTok. Zemi na yo TikTok. Magali mokoto. Zemi na yo TikTok. Magali TikTok. Magali mokoto. Nga afinga kawa te. Magali sepeli ngana omoni nga na sepeli. Koloba bakoteka na sepeli. Parce que yeta la matana live na finga rate. Biso to sala banali. Mais tangu yeso non compétition te. Raisa Matisa epo mission ezala ki bon Matisa e. Nga mutu na Matisi yete nga na kitisi yete yo moni na simya. Nga yo moni na osimba ya. Atako tu Matisa e mo kitisi yete asila Matisa e. Oh. Koloba bongo te yo na sepele on sepele non na sepele na ngo. Nga na kolinga na fongole mission na analyse na bato baswa. Makopa eso ebi ba del mwana moso ba dega zolo ba manike mukona okutana nga na yata un jour. Bébé, nazo kata ma chérie. Ebemba manike nyama bibembe na bino bokufa. Manike ebembe na yo kufa mwana nganga. Fia na fumbelo kinzala munoko. Kanga na yo nyama zo. Oketani de miel bébé. Bébé, oketani de miel. Oya zemite. Na lobi na yo ketani de miel, oya zemite. Okena yeli de miel. Oya zemite. Zemi na yo pa TikTok. Yangana lobi benga tata na yo salanga. Zemi papa na la sa kufa 32 ans ya mo. C'est quoi ta fini a oyo baleke. Papa na biso kufa na ye ato fini ya oyo baleke. Kombo ya Kofi osale loko tata na Paris. Oyo kana yete. Papa na biso kufa 32 ans ya oyo baleke. Kufa na 40 ans. Ozaka fani na na 40 ans. Lelo na 40 ans. Zemi na yo TikTok. Bravo. Zemi na yo TikTok. Na mwana poto. Muke zonga ni raisa. Ezonga ni raisa. Emoni mapopa. Ozui. Swani na mwana muke. Oza 25 ans. Yaya mukolo mako tena bota ote tango za ibe na bota yote omoya benga ya quartier yo mo zo songa kangale ya quartier manike omoni awa zemi na yo TikTok bana bina kisasa oyebi ngo finga TikTok bata misapie ba mibali balala bango awa ndo ayebi mo bleda te so ayebi mo bleda te ayebi te ba bleda eza bato ba bota na kisasa bato ba bota na poto nde ba bleda yo moko oya mo zo finga na bleda ko na ko na eba kombo na ote na bika kombo na mokoto Ngana yebi kombo na mokoto Ngana yebi kombo na yo mokoto Mwana joli mokoto Mwana joli mokoto Mwana joli mokoto Masangali sumuteo Masangali sumuteo Masangali sumuteo Masangali sumuteo Ngana yebi yote Ngana yebi batako mazamu kolo Demi na ye TikTok Akeli nemia la yema bo pamba Ebebe Okeli nemia la babichu magono yema Oina zemite Mwana 25 mwana mokeso akeli de miel ayaka na zemi Mwana mokeso ki akeli de miel ayaka na zemi Yo zemi TikTok Yo zemi TikTok Naza kosa mukanda te Omoni naza kosa nango Ba iletre nde mutu basutu kwa mukanda Naza kosa mukanda te Naza na kosa ya mukanda te Baleki na kape baosa mukanda te Naza kosa mukanda te Naza na kosa joye na wale Zemi eza te manike bacha yo bota bebe te bota bebe manike yo bota bebe ça yo confina na bota bebe na tanga sumu te yo mo pe sula sans papier yo mo pe sula na sula yo mo sula yo zemi ba déclarer yo son mukanda na ta page na sana ndako yo mo konta zize ni na linde miele yo bacha yo zemi ba déclarer yo son mukanda na linde miele sans papier mitema yo mo konta zize na linde miele nazimina zalaka mwana nganga na yo wapi zemi ya linde miele nazimina ngana za mwana ya marabu ebongo yo wapi zemi na linde miele linde ndelani ngamo mutu nalobaki nazala mwana nganga mutu alobango te ngamo naloba yango ngamo naloba yango nazala mwana nganga ngamo naloba